Alléluia. Amen. Amen. Papa Pasteur. Bien. Tout ça ma casse. Ok. Ça c'est très bien. Mulimu musantu na moni afambuli na bilongi na nzoto. Oui. Amen. Kaji bino ndengini. Na jiribino na majilu kuna ke buya mbanga ndenge zalaka toujours na banana. L'église que soko ndukwa azana makambo ya jua basaji batu bazalaka na banipona koyamba pasteur. Wani kusala kuna désordre de côté de l'église. Papa Pasteur. Le problème c'est quoi? Biso to lala kikuna na ebembe. Oui. Alors lelo epe biso to lekela kenanda. Poto pesa yo rapport ya ndenge to tambola ki na baseline. Nako oyanga ye. Oui. Nwambila mwa. Oui. Ba maman yebisi so que non. Ici au Bimaki déjà. Ah d'accord, d'accord. Na kozonga tozozonga po to rejoindre yo kuna na matanga yende libumu isali penza moyete. Aga nakota likola nasaka na quartier nakota na ndako. Isali complément circonstanciel de lieu. Mulo penza papa c'est nakarisi kafo yutumela kina matanga wana butu wana. Numela kako. Tala bana ya quartier soko balambe kafo et ça c'est-à-dire oyebi lukunya ya moto ole baba lulena lutu bien na mubanjo ya fufu bazo balulena njete wana makala wana eza na kati ya nani ndezo sala bino ba passer simple ya nani ya vente yango salinga ipenza salinga bon to profiter ka to yebisa yeka libelati oui vérité bon papa c'est amen tina nango ezali boye omoni réunion to salaki biso na ba jeune amen. Donc réunion wana lolenge salimaki basepelaki na yango te. Ba réponse yo pesaki papa. Oui. Surtout quand tu vas jeune donc balubi oh mais ndenge nini? Ye pasteur mutaza kopekisa mabina epai ya evanja. Mais sikasikoyo ye moko kutu abini yango koleka evanja. Mabino wapo oya kangu mboye yango wana. Mususu kutu apesi kutu de pasteur luketo lumbwa. Mususu alobi batu mususu badleka na ba télévision mususu alobi nanga tuninga est-ce que pasteur azalaka danseur était na yebite papa et puis mon bisu za ba sage papa pasteur na ndenge to vandaki to monaki ke esengelaki obina te falo vanda kaka ozoyebisa bango ke boye ndenge telemaki. Alléluia. Zaki bien te. Alléluia. Amen papa. Mais bino mi balé na réunion ya jeune bozalaki te. Tozalaki. Wana nini mulimo yebisaki bino lero wana te. Yaki asi mulimo yaka simati. Bon, toyokana boye. Nazo yebisa bino ke na binaki pona plaisir ya kubina te. To pona kolakisa ke oyo nyonso bango balobi te. Moni na passé ya mutu na mutu na passé na ye. Oui. Na ngaki na lakisa ba jeune ke eza ba moyen wana ya kubina te mutu ezangi na église. Ou bien ngai ou bien bino ou bien mais nalingaki na lakisa ke tuza capable ya kubina pe lukula na église wana baza kubina mais na lubaki na bango te babina yango na église po ngai na ko autoriser te ke bantu bakenda kubina mabina ya mukili na ndako ya nzambe. Mais oyebi ke papa est-ce que na bina yango na église bina kaka na réunion des jeunes c'est une simple exhibition bando kwa ya papa parce zande mabe parce que moni les jours suivants na vandi na télévision na tali mabina ba musicien ya mukili ndenge babina mais yo leki bango oui na mwana wana oyo nani mwana oyo beso non au nom de Jésus o leki kutu na évangile étonnant na lingi na lubana bino boy nyonso wana oyo nyonso na salaki ezala oyo bino muzokomona o télévision omonaki un vrai mutei ya nzambe mwambi wa nzambe eza ya solo il faut yebaka tout ce qui se passe dans le monde pour intercéder ozoyoka amen soko oza kuba bapekisa yo tete tala mpo oyeba sujet nini okoki koprêche nango parce que tout ce que nous prêchons eza kouta kaka na kati na biso bantu en dehors de Jésus-Christ qui a prêché selon mission oyo tata na ye atindelaki ye na mokili. Ok, hein? Oko prêcher dans le vie du temps. Amen, hein? Amen. Alors na salaki yango te wana osepelisa bantu to na sete balimbisa ngai soki sui bango mebi il faut pesa bango réponse. Bon, yo luka moyen nyonso tout okutana na bango yo moko senga bango boli non mais à travers vous
tokomeka nzoto papa tumeka kuveikile message, ok? Amen. Bino buzunga bukengela butala ndeko Olivier Mafuka natiki ye moko wana avandi. Amen. Amen. Butala ye busolola na ye bu continuer makambo na solo na kombu ya Nzambe. Ngana kena mnanda kuposke makambo susi église za kuzira ngai. Amen. 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 Tupambulanye na kombu na Yesu. Amen. 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 Amen, papa pasteur. Okay. Bien. Vous avez combien de temps? Na bimit. Vous avez combien? Vous avez permission de faire hein? Na senge pas mutute. Soumission yango. Et puis yo moi si mobimba ba pesi yo comme prophétesse. Lokumu ba pesi yo, vous avez combien tala teni yo lati. Luzu na yo zewapi. Na lobi oh ni. Oh rouge te papa. Ngala ndako ko na sina lembi. Oki na bimina ke ko se distraire. Ponga na ndako en tout cas moins zate. Ndako on dirait eza so ndako na ngate papa. Eza ndako na ngai te. Po makam ngala zo mona ndako bana na botama. Non na mona mambwana te. Na bimina ke ko se distraire. Tala yoka na ze ko bana yo yo oyebite to évoluer na rouge mosusu yo moni ba dragon te et puis okobima boyi yo prophétesse mobimba ba mona yo ze na rouge te. Papa, dragon les sous échanger et tabena kufi et okufi yo ze kobima permission te et puis yo moi si yo bazui yo na libanda ba memi yo na lopango yo eze na clôture ko banda na veranda te na lopango ngena ebite yo ngoko misangai Samso yo ngoko misangai Samso tala ngai ko tuliboso pona bima wana landa yo na bangi na kotambola makolo mulu te tala makolo na ngai oze komona kula ni neze na ngala makolo na ze ko respecter rules na kosambela yo mabe na kosambela yo mabe olingi na ruzuri yo olingi na ruzuri yo olekisi na lekisi papa prophète olekisi oyoki olekisi boni boyoko papa obelaka nga yo olokoti ngo senga papa boni yo nini nanga yo ningo ba effort surtout o sa mesaka pona yo moko nga contribuer te ba am to tete biso mbale te nga contribuer na loro te assistance on na France ngatinda mbongo pona ko s'occuper na campagne wana aza amanani ngam na tekete ngam na bénéficier nango papa boni yo kapeti amani bolole na yo soumission na yo yalite oh yo lati motatindi yango mwasi ya Simon Kapela te Espérance te ya vandaka na Suisse wapi ata croix yo ebike rouge te na drapeau ya Suisse na dimaki yango po na drapeau ya Suisse croix yali ya rouge bon wapi ya yo oh ni rouge te yoko yako komisa ngesa papa tika soko na landio olingina sembela yo mabe na ruzuli yo. Allez, Djonga, soumission, Djonga. Na lobby ata yo moko pena likamike ka ba rouge ka ba malédiction ka pona ni ngo ndenge wana yo po ye muso malamu na ndako za te kaka ya malédiction tenga okene na ngai te po yebi tango yo la lisaka miso ngai na ko zwa rouge na bwaki ndenge Samson yo yebi Samson akoyaki pona nini akoyaki pona Dalida moto akoyaki Samson mais yo kokokanga te po rouge o wana ezaki suki yanga na se akata kala suki nanga na se akata kala mata na lobi na yo monte na luzuli yo Dalida mata Dalida suki o suki na sakata suki kala lembi na ngabe ndabona lembi yango na lembi Bonjour.
prophète azo occupé. Oui, aza occupé. Et bon monde mimbondo. Azali. Okobengela ngai. C'est bien. Ah, oh, évangéliste, boni. De niveau. Bien, papa. Sonne me lebiso. Sonne na memeli bino. Ngai mam na eli lelo awa. Na yebite. Mamunga na ye awa mon frère. Pour jour to sala ki réunion que to pesa pouvoir pas papa prophète. Na banzi yo ondimaki to pesa e pouvoir. Na bo ondimaki. Na bo tena ndimaki. Mais oyo ngala komi komona lelo. Na ebite soki opoza komona ngo. Ozomona nini évangéliste ça ozomona nini? Frère. Lelo ekomi na kati église neto salaki toyokana ki bien. Na yebite. Ngai l'air Saint-Esprit est la ngai na kati église. Ngai evansa. Ekomi le bona bina. Okomona prophète atalinga miso ya mabe. Obina mabina no tchakabo. Yango wana eza Saint-Esprit nde muto abinisaka ngai eza mabina ya visite. Ah bon, quand tu suite. Prière il fallait aloba nanga même ata surtout ça biso mibale mais alobi nanga na miso ya bandimike bana mukolo ya lelo ko bina lisusu mabina wana te. Ah, ya beso mabina. Mais yo bina ndenge na yo, yina ndenge na ye, ngape ndenge nanga mutaliki muninga sante. Lisusu yango oyo. Biloko oyo bomemeli ngai oyo, ba rouge na bino oyo. Pour Saint-Esprit jamais et quand on l'a dit yo ndoto ke olali na butu omoni makila obandi komona ozokisi mutumbeli na yebite yo nozolota mais naza komona bongo yango na kotuna yo na yebite yo mtofanda na ye awa soki oza komona ndenyo nga bandoto nga naza kolota pourtant nga nasalaki pa ya pasteur wana bandoto na banaye kolota komona nzambe aza kolakisa ngai ke tono evangile lobi boye makambo ya kitoko mais lelo ekomi basi nyonso kaka ba rouge ba makila na yebite mon frère ya naza kotuna yo oyebi ke mokoto laki na veye évangéliste nazwi taxi bis nakwita pongi wana naola na pongi naola kaka na taxi bis nazwaki mouchoir nasinaka na poche nalali soki moyibi ye soki nani azwi mouchoir nakita bo taxi biso ezokende évangile bandi mbango boyelanga mouchoir boyelanga auction na bandi kobelela taxi biso ekei nakati ndenge ozomona ngai awa nazoba ndenge na kosala te nazoyeba te na likambo nano toyokana mambo ya mbongo makambo ya mbongo makambo ya mbongo nyonso ekomi kaka na ye yango nalobi na yo est-ce que mwasi naza wana mwasi aza te mais aza kuna aza kolala bon problème eza siko nini tokei balamusa ye mpo ngai nakoki kokufa boye te mondimi mbondo tokei balamusa ye ngai nakolobela ye yo soki okobanga yokana na évangéliste te yokana ngai azovanda awa ngai nakoma motu pamba te nozwaka courage ye ovandi ye avandi ngai nalobela ye ata moko évangéliste bon ça va tokei ngai mona kolobela ye tokei Bonjour papa Sage. Hein? Papa prophète. D'abord ça n'est pas. Bonjour papa prophète. Mais nalobi yo ye ondenge ni. Mais papa prophète, avant na ya pa na yo fo ou bien audience non, na ye nanga. Ndenge wana. Yo mbondo naze koluka moto akotinda awa obimi, OK? Yo moto kotisi ya. te papa prophète ye abi auta bandi moko boyo yango aleka ya pata la biso. C'est-à-dire loko na dju yo na héberger yo okokotisa moto nyonso pour na sécurité na ngai. Oyebi te pour na liboso moto akota awa téléphone yali okobenga te na téléphone. Okoya kokota beboye badikolo pe batiki yo loko bayebi te yo vanda kawa bakotisi. Hein? Te pas sage. Ouais, pas prophète. Ah, Seigneur azé kolakisa ngai. Oh, rouge. Complicité yali na bino. Oze na complot. Et puis yo
yo moto vanda kawa ozali kokoto rouge ozali na yo te ndenge nini badikolo bakotisi bino yo ozali na rouge te prophète et puis comment bobengi ngai ezali lokola bozali kozongisanga nsima yo mbondo olingi na luzili yo olingi na sambela yo bon likambo nini boyeli nango apo loba luzi yeyo nakoluzili soko verité ebimi te nayoka verité bon naloba tokosala même prière te yo moto kotinda te tikanano et puis rouge oyo telema Allah au nom de Jésus rouge au nom de Jésus rouge au nom de Jésus rouge oyo ozali komona ezali lisusu ndenge oyo ozalaki kokanisa te ezali ya dragon mwana nasako mosika prière seigneur na ngai seigneur ya rouge seigneur oyo ya dragon seigneur bango wana bakoti nayebaki te ntango nalalaki olakisaki ngai olobi bazali koya nayebi nini nakoloba te seigneur soko baye na mabe rouge ekosukisa bango oyo kuna azali kozongisa rouge oyo azali kozongisa mosusu alors azali du nombre na ngai te na kombo na yo naloba nini ye moko moto akosuka na rouge na kombo na yo amen rouge au nom de Jésus loba na ngai likambo oyo olingi oloba papa prophète problème nga na eli yango mpo naza mpe na tante nayebi te mpo oyo ngai nakomi komona lelo oyo bandoto nakomi kolota lelo papa prophète nayebi te so lelo nakomi kozongisa au nom de Jésus mpo nayebi nini nzambe nde moto aleki nga prophète nazalaki boye te nakolala na butu nakomi komona bandoto ya makila nazolanda bato na bambeli mais nayebi saint esprit lere Jésus bapesaki ye bateme namonaki eloko oyo eyaki na mutu na ye ezalaki rouge te ezalaki symbole ya pembe mais oyo ya lelo ekomi rouge eloko mosusu nakoloba na yango lisusu ekomi likambo moke nakolobela mabe nakolakelo mabe yango wana eloko naye kotuna yo lelo oyo nayebi te rouge elingi koloba nini mpe ekomi lisusu mpo nga na bina mpo nga nazalaki saint esprit lere ekitelaka ngai badasi wana eza uta kati na nzambe mais komi leso avant na bina bakale rouge yango naye kotuna yo lelo elakisi nini omoni rouge ndenge elakisi makambo nango yo ozali kolota ndoto ya rouge obundi na moto atie yo makila obundi na moto yo otie moto makila elingi koloba clair te komeka prophète te soki omeki prophète okomona makila rouge ezali makila yo ozali koloba olingi oyeba ntina na rouge estce mabina oyo ozali kobina yo olakisanga ntina nango yo olakisanga ntina na mabina te mpo molimo eyelaka yo ya mabina bongo ya rouge mpo nzambe alakisaka vision bato mibale bakoki komona vision ndenge moko te omoni sikoyo rouge edomine mabina na yo yo olakisaka nga mabina yo mono pembe tosanze tolongola rouge totia pembe mpo yesu ntango bapesaki yeba te me bamonaki pembe yo soyoka bato bazali kosambela balobi yo tozali kosambela pembe ebenga oyo ematelaki yesu esipa biso eloko esipaka bato ezali nini makila na ye makila na seigneur ezali nini makila na seigneur ezali nini rouge mais yo mpe rouge loba biloko lobaki libanda tozalaki na yo ozondima rouge évangile bon ozokosamaka mpe awende die boko oza mpoza mengambo c'est-à-dire yo moto oza na haute trahison te papa na yo moto nazwi yo orphelina nazwi yo nalamase yo nazwi yo lelo okomi kolia oyaki awa ozalaki na panzi te sikoyo okomi kokoma moto yo moto ozali kotrahi dayele na maboko na wapi rouge donc yo moto olingi koteka ngai
allez bon longo na mission nangena ko sambela bino mabe na ko sambela bino mabe na ruzu bino pardon allez et vas-y oze ko tete mena ruzu et vas-y tokete oze ko tete yo kanisi yango ze sabuni soko pakoli etelisi yo esuki na ko telisi mais na ko ruzu yo pamba allez oze évangéliste aka partout tika na mona papa Yogan, au nom de Jésus, qui vient? Au nom de Jésus. Dis-moi, c'est Mangana. oze ko tete aza wende déjà monter la nzambe olanga pamba tala soki ya longete ngena ko sambela yo pardon nzambe toki pardon évangéliste toki la moya problème évangéliste tala na ko ya ko buka yo lokete wana surtout ndenge na kanela ka lokete no wana oyo oze ko sasa nango ko sasa soko babuki yo lokete oze na nini na luzi lokete na ya meta lisusu azwi ye akoki lisusu na obaki mabina te luzi susi na bina na ye lokete Evangel. Oh, maman prophète. Bon. Bien. On est au sala misala yo moko boye. Maman ki wapi? Maman nangai. Passe la passe. Passe c'est nini? Oh. Kanga moto luka kana kisa sote. Bon, utika ndako. Na utika ndako. Boni papa prophète. Ça va bien. Bon. Lelo loti ba otala mondimi na bino. Papa na yaki ka to sola mukena na mama solo moto sola tsomba. Amba. Problème exact ko koloba na yo. Papa. Diga mngana yeli awa na yena comprendre. Po ngai na ndako nazo comprendre. Tala modèle ngana komi. Tala. Na eloko ya rouge na tena mutu na banga ikala na bwaka ngona ko baka na ko bwaka na banga ikala poso ki na kota omoni ngala ngote ko koma ba problème. Papa. Pasi na pasi ngande kono na zo souffrir. Mama prophète ngelo na oloba na yo musala ya nzambe eza pasi. Foko kanga mutema. Talenti ngayo na bimaki na tongo na uti kote ya bandimi mususu kuna folanda bandimi musuba kenda ki boye folanda bango pasi ka foko kanga mutema musala ya nzambe foko ka patience eluta. Papa, koloba likamba bandimi te, bandimanga na bana problème te. Ambo? Bandimanga na bana problème te. Problème ezande ya mobali na ngai, ya prophète soki tika papa, tika. Prophète ne mso sali lisusu nini mama prophète? Papa ngala lingi na comprendre. Po papa na ebité, makamba biloko rouge, talanga nde na koma rouge. Po so na sali bo ete ngala prophète toyoka na te. Lengi na kompoli kama ngo eza nini biso totanga la Bible papa verset ngo eza wapi bakomi na Bible faut bozala kaka na rouge papa likama ngo eza nini boye bisanga pe na comprendre te papa Maman prophète ti ozolo ba wana nazo comprendre te de façon zolo ba ngo likama nga mo juste nazo comprendre te nino lingolo ba papa na koma na mbanda mbunda isali nini Azim moi si msuko mbunda haya kuma mosa mbunda papa nazo biso mondenge na zawa na ndaku wana ndenge to koma ko e komi na ba chambre mususu ala kokota ka lisusu te papa mukomisi to vandi ka bo na salon to zolia na mona kaka mutu moko akoti na munda e kota ki bango kuna nazoka tintu nzembu te kaka tinti nini emoka bimi kuna mibekwe kwei na ma rouge na ye mibekwe kwei bande lelo lelo ko okota so na chambre na te papa tika mu zela na
tant so bazaki na moi prière on baso beta mbunda so na comprendre po bakotina mondimi mususu baza ko beta mbunda za na sans temps so na prière papa prière ezanga nzembo mbunda baso beta ti 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 sans nzembo wana no benga ngone papa botika makambo wana botika makambo pardon ningi na comprendre ekomi nini au juste papa yebisanga te papa nanga pardon na bondeli yo hein bon atamona ko kufa pamba na sana no mwana nakoya kokufa nakoti kokendeka na danger boye te liwana nga yango wana jamais na olinga yango te mama prophète nga vraiment makambo wana sozoloba wana nayebi te na nde namoni modele olati ya bamama ndo na wana ngango nakoyeba lelo ekoma na église yo yebi avant meme nga na te afuna simba mouchoir wana ya rouge kutu yango eza na ndako wana ti yo mosi ne moko nde ozoba biloko wana bon nayebi te kutu mondimi moko kutu na bosani ya église oyo ya ngambo wana tokutani na nzela babi na mama nani évangéliste nde namoni mama prophète abebi boye akomi lokola mobange kutu lere bozalaka nde kutu azalaka bien yo tala kutu okondi makasi ya mama prophète papa nabeba te nazangi kimia na ndako loka singala kozalaka naza ta na ta ya komibongisa te eyo kasi pe yo pena libala wapi obala oza na kimia te kasi oza na ta osamaka monso tu wana papa ekomi suna mama bangulu ngala sina lembi mobali mama bangulu yake koluka nini na mama bangulu papa yobi mama bangulu te wanga na ke oyebi yango te mama prophète nazoloba na yo na minute na yebi na nga makambo wana te kutu ne azobisa ezala mona pasteur wana otunaki akei naza kutu meme bana grand frère nanga bayaki jersi na mandi na wiclair oyo bazalaki na lemba kuna naza na bango awa kutu bakie classe nayebi makambo wana ya bangulu te nayebi te ti ozoloba wana nayebi yango te papa sunga ngai soko otiki nga bona yo kufa naza nanu mwana nakokufa bon omoni lere moko nakoyebisa yo boko mama prophète kuna longo ekuti mama prophète wana po soki lelo mpe tasunga mpe mwasaki minga na ndako soki natiaki babiloko wana na kati ya ndako ko mosusu mpe ezalaki yo mpe mosusu mpe yo na nini yango nga na nini na nini yango oyebi yo moti nga nona nasala moninga mabenga na yo loba sikoyo loba ozozonga mpe courage aloba yo yebi teke nga moso ti yo moto olukela ngango ntina kende kokutana ndoki wana yo moto olukela ngango oyebi yango te otumbola po tala nga su ere oyo lero ozalaki mpa na ngai okoma kolata bamandona nde okomi lelo oyo me olandaki koko wana te lelo okomi ombunda landa ye ngai kutu nazalaki bien ntango nazalaki nga obi kutu paster ngalfa nazalaki bien nakoma mal à l'aise campagne moko tokendaki obi nalobela sikoyo lokola biloko sina lobango toke campagne moko na maluku nga naza évangéliste navanda na kiti ya liboso atie mbunda naloba na ye yoka réponse apesi nga sauf aye na kiti ya nsima okoma maluku te après campagne komba ebimi nini archibishop toke campagne tokende na commune ya barumbu na olsen komba ebimi après campagne maréchal mama nayebi te mais nayebi te oza déjà mokolo mpe bon nani mama prophète tala nakolinga mpo moninga mpe nazobima waka tokutana na place moko baobenga kala chez ya pecos mpo mo eta biso awa bandi mosusu baokuta biso awa na ozoye bango te nalingi na makambo wana te nga alingi yango te nalingi te yokanam te chez ya pecos lelo te kosimbaka nga na nzoto boye te nalingi bongo te nalingi te tala etabi ozalaki nde yango boye te anga nalingi nanga boye te sosiko bakoti bayokuta so ndenge ozosimba nga na aye ayoki yango ozala na susi ya koko wana mais yango nayebi soki ta mosu awa ozobanga tokutana kuna lelo ekoma nini place yango ekoma nini nabosani kuta planète sono sokomi kaka na nini na kabambar kote ya nyangwe kote ya 109 wana eza na bar na boite ya kitoko ya tokutana wana bona ngai tala etabi yo ozalaki mosi na nga lelo so natiaki lelo ta susu mwana wana ya pasere wana na ndako kapo na yo te ona aza koko na yo kuta kobota mama na yo ye azokoma jene yo ozonuna te ozomona te mpo oyebi nakozongisa ozonga nde ozalaki chéri mosukusu bamoni biso kasi nayebisi yo place wana kaka na planète sono kaka wana so ye wana moto amona so aza te chéri chéri nanga ça va nga na obanga na ngai olingaka tindu ye nde olingi yebi moni teke elukelo mpe baproblème ata omopi basere kutu ngai nde tokabona bomutu nobanga nde ye koko wana nobanga ata tozwi baproblème na ye chéri ça va
ndimi hein mon bisou mais tala so yekuna kolatela nga biloko te eh ba pero to ala nga na yo wana ba biloko wana pokuna eza ba pute kota kati fo ba biloko wana ça va hein enta leo na poko hein bongami to kutani bo oye bati expliquer nga goudon bien nga na comprendre nga été a 109 so mika na 109 otunika planète sono kaka o ezala kala bobengo chez ya pecos ba boka kuna ba bato mikuli ba boka boka ngoboyi na lingwala OK no tunga kaka etikala kaka misu kaka wana elala yo ça va loko tamandona na wana oboka kule nzile ça va tukile tika bimsa Prophète, nga moni hein. Toi que on se reposer mon kepo to tamboli butu to lukai lobby on se reposer comme ça, to lukai calme ta lobby to lukai. Alors que j'ai ko kamu sangai na moto na ngai yo adama pomi na kolala ezo ko la kisangai sika ya réalité. Na beti mbonda yo comment que ko la kisangai te. Est-ce que j'ai puissance na ngai diminuer ndingini. Akota ki na sambre ou bien. Et prophète comme on parle on se reposer comme ça to lukai ta simata na la police to tambola. Hein prophète. Côte. Prophète Namnaza. Prophète Azo Luka Baki Luka Don Azote. OK. Bimate azana ete. Prophète Azate. Ah, Azate bima obangani. Vérifier. Ah, Azate oh. Eso Azate. Non, ça Azate ce que obangani. Nini ni mutu akwesa wana jure ya miracle na yona. Ah, comment dit kokala? C'est vrai. Tika bana kama l'hôpital sisi ko do siti ko douté. Ambo. Ah, ko lo bela ko to ala te. Ko lo bela ngote. Ah, yo ni to mona na tana pourquoi? Si,
leo naza bacourse ebele ah te nga lingi na bongo te na lingi na bongo te na lingi na bongo te na boyi teke love yango ezongi na place yango mais tolekisa nao lelo kaka kota Bokiat. Soko meko boucher ko zonga mabe na ebisio. Meka ka ko bouger. Ko zonga mabe na ebisio. Yo uti wapi? Otina ngapo ani? Yo uti wapi? Pona nini? Oyo bozene nini? Lelo yo kosala ngelo lando. Yo moto kosala ngelo lando yo. Boyo lingolo balanga nini? Olingolo balanga nini? Explique ngo siko lingolo balanga nini? Nalinga bana yo na lokoti yo na fabriquer yo ko fabriquer. Lelo koki kote mariboso na ngai te. Yo te. Ozako kangai? Tikala yo lokoti ngo fabriquer nga kutanga ndeni. Okutanga basalanga déjà. Est-ce que yebi que vous êtes déjà na malédiction? Ya. Ozé maudit. Ya nini? Ela mano ya rouge wapi? Na tina lango te olingo explique nga kinganga na yo. Olingo explique nga kinganga no. Olinga bimisa siko nyoso siko. Eloko nini yoko bimisa? Bimisa nde biloko na yo kende. Bimisa biloko na yo kende ko yokisange soni. Ngana ko bima. Ngana ko bima loba. Na ndako oyo. Ngai loba. Ngana ko bima. Ndako oyo eze ndako na ngai na zwi yango na mérité yango. Na bénédiction na ngai, na prière na ngai, na ndenge Nzambe apamboli ngai. Comme to ka soni te. Ndako amo apesa so ndako yo ebiete. Oyebite kaza faveur nanga. A faveur ngane na teki amo apesa so ndako. Siko yebisanga eza nani? Po o wana za am nanga apesa so ndako. To sali église oyo. Na ba ame oyo ya solo baze ko simba lingomba. Yo ze tena ame moko. Na contribuer na ebiso na contribuer na TIP bat na ndenge na ngai tant que moi sina na contribuer na TIP ba pesi so ndako voiture na otambola nango ebi mutaka sango joa ba ame na yo yaki na bango na lingomba yo kende bimisa biloko na yo kende yo nde bima kende po amu o pesi so ndako asa amu nanga o zo tam o mutuka no zo tambola nango amu nangai oki okasi na ebite mais loba kaka te molimo oyo ezoko uta likolo pe ya yo molimo mosato nde yo tandongo komi omoni ngo komi ozokata soni te ozongeli malato oyo mais oze modi mama oze modi dikor akokoto lisusu na lopango oyo te ozokoyoka nazomona moto osimbanga te okobimisa biloko na ye nazomona moto osimba olingi naloba yo olingi naloba ozala calme na continue moto oyo kwesaki na bamiracle wana okulta oyebi place aza oyebi sor na ye banda kota na hôpital na koma okenda ata otala oyebaka dede bangulu wana bangulu oyo botosala mamba bangulu wana bamisusu bakite bazoya okasi nayebi yango te nana yebisi yo makambo ya bango donc yo namoni okotaki na chambre ya mbondo mais sili obebi otayebisi yo bangulu nani mbondo moto ayebisi yo boye baza koya kokanga yo oyebaka nakoyebisa bango soki baye nakosa ngo na ndako zewanano balukela ngai moto oyo nani mbondo mawe mape nasala okanga biloko na okende oyoki dépêche toi sanoki nabi archive shop aza mama koyaka nonu boye te faut koya na malembe otuni comme ça bakoyebisa eza place ya mosala na nzambe nabi keba koloba nanga naya na malembe te mama nayebi so nde yaka na esprit ya bien bakokotisa yo koya boye te oyo eza place ya mosala na nzambe koya boye naya boye te epela mbongo nanga okoka monongo te okanga epela mbongo nanga archive shop na bino alie mobele nanga kobala mwasi mosusu na poto nabi malembe mama na otuna no mama mbongo na batindela nga na elma mbongo na batindela nga voyage poto yo banga zonga na sima yo na ozong sanga yo na no banga na zonga yo za maître ta nyama zo banga ke ya maître yo za maître wapi yo za maître wapi ai sika musala nzambi na zonga tele ya musali ya sioto musali ya sioto mbongo ndo batayeli ka mbongo tutamisi mbongo na ye pour mta voyager c'est la réalité mais ils avancent bon ça là
Mais beaucoup y a beau été, il faut qu'il y ait un démon respect. Si comme ça, un démon y a beau été. Mais pour lui, tu es au côté. Beaucoup de mais vous avez droit au côté pour le monter la cabine. Beaucoup de Si vous êtes au côté, tu es au la biso. Le mona. Musala bosala ke kosuka. Boniati de ça. Ah, musala moko ya mabeza la rati. Ah, bo yeba. Maman. Faut contrôler le langage, hein. Kimia Seigneur eza na bino. Kimia nani? Nzakomba bato ya bino. Papa, bino bato boyaki pona makambo na voyage. Papa, nga na voyager. Na leki na komi na porte, na zui ba billet na nga ya embarquement. Na komi vraiment na pied avion bona mata. Ba ko kanga nga bazongi singa mbongo na nga so mobali na nga bali mwasi musu na poto. Yo lukela nga mobali ya. Malembe to ko Malembe. Bongo bino nyoso. Nga na makama mbongo na nga poto ya na nga tindela nga l'église na bino. Ifaki na voyager ti siko ozolo belo ote po na nga. Yango na makama mbongo na nga. Eza ke beli kambo ya boye. Po bato bakende ki mosusu. Oyebite bato mosusu bakende. Baze ko bongisa babongisi mikanda nyoso. Oya bino ebeba na bakombo na bino. Yo zera na. Yo kombo na yo. Yo kombo na Somi. Ah Somi. Yo nani? Kombo na nga Noel. Noel. Nani yo. Nga kombo na nga Alpha. Ah Alpha. Alpha Somi ngai Somi ye Noel. Papa tika ko buka lokuta nga mbongo ebima papa. Bayoka. D'ailleurs pe moto azwaki bakombo na bino ya ngai te. Eze kombo église mengaite moto azwaki yango conseiller mbondo. Aze mosika te aze na biro, aze ko bongisa mikanda, tozaki ko dira se. Soko boye bokene ne nzela moko na aéroport. Papa ngai nalingi na ngai suma kamba voyage te mbongo na ngai bima. Mbongo na ngai bima. Mbongo yo kanisi na yo kite o bakenda ipoto bazawadi. Bazongi te? Mbongo na ngai bima papa ebima. Yoka kolanda ba mosusu te. Ozo koyoka avion eze ko zelanga moko ba bengi ngai yawa. Bon, diko, la qui ça bango bilo eze na. Pas prophète. Madame, tu boite au sobanisa solo. Mais mbongo, kai mozo ki mbongo. Ebi yango kai mi faut voyager. Et que na ambassade, que na ambassade yango. Na banini ya faire nini oyo na nini. Mosusu ba futi mikando na banini. Alors que baby ça qui ne photo. Bozaki na ba photo ko net ye photo. Kuna zaki na mande photo. Bon, siko yo ke na aéroport na mande photo. Mais ça kanda we ne senga bogana tika mande faux po na voyager mais raté siko kanda na tikite ta siki mande faux na kanda bango bureau la kisa bango bureau bureau za kutu en tout cas mbongo ma prophète bokende mbongo papa yo tika ni boni e senga to kende kanzela mo bokende na bureau na kokima mutu kamonene boye pona nini na yo escroc kotala yoka awa ndenge sebe oyebi oye baze bangulu ozeko yoka po bangulu bazaka boye na kati revase ba mosusu baze ya kolia ba mosusu baze ya kosala bango ba patisserie ndenge baze wana komona bango ya lite benga chauffeur dikolo mosusu azaka chauffeur bona nange na nini Prophète Azar. Bakimi, maman na bakimi te. Voiture olimate, voiture olima isuti. Bakimi mama. Okende te karo. Mama na nzambe, voiture okende te kofanda. Mama na ngona nzambe. Skokeri. Baka te kusa mbongo baninga te. Mama na ngona na usuka binzambe. Mama na ngai mopela na ubala mwasi mzunzambe na kufi. Masama jubantu beba bonye kabo yekobala. Nzala yeju kuti bantu beba bonye kabo yekobala. Maboko makashi kuti bantu beba bonye kabo yekobala. Bana bakola lubila meme kubulanda Yesu wangi. Fumu wanyi kumba kutelela kwa meme ye ubala bilenga.
Autour à Vadika Batimu, c'est un peu. Merci. Et nous avons dit que nous avons Kayani mujira jali sama te mushindo hakuna na samai. Pamwene no mambo la ika kwenda mushindo kachena wa moyo. Mama bakelele bakunzana kana mushindo shindo. Wana kakwala lubila meme kukula yetu wani. Kumuwanye kuma kutendela pai. Meme ne umena ni moyo. Mundu alama batimu setatu yuko. Ne taboja na busami baba buji munjira inemi. Ngai moko nazala maladi nazangu mushindo akumela na shamai. Akajiri mwambula ikakwenda mushindo kachena wa moyo. Na meligisi ya mindele na abantu mwendo nzote za kubonga te. Tamu na belela kiyokolo Yesu na ngayo okiti. Talele yonga na za kutambula baza kumona lokola muntu yebo wanyine merci. Masama di bantu beba bunye kabuye kubala. Nzala ini kudi bantu beba bunye kabuye kubala. Mama nangai, namuka nano boy. Boni olele bapongi makasi boy. Mama, bande kumkindaki. Bafati jikuta esalanga. Ite mamu, usebi kama zemi. Mama na kana lokana sela ona no iloko wana tina selo makaya bundongo sengaki. Papa na bino lelo aliko bima te pona bima boy. Banda ki balo sambo koyemba. Asisi banze munyasa kiluba. Biloko na yelo yango. Makaya bosengaki. Na buto kota kilero. Mama, tukutu mwena kuta zalaki. Kwa papa kilukuta shambra la police akili kambo. Mwete na butu na zile na kata chambre umela ngabi bandeko. Suko fanda kepi na butu wana. Nula na simu na seba nzita. Mama na ngai. Na bangungi wana vraiment solo ki vana na ba fleur wana. Nde ba susu. Nzambe o. Suko na maboko lia. Suko na maboko. Biloko ngona memi pressé. Faut solia hein maman. Moi ça zeme bonga na nzala te. Meliako, osengi makabu yango na lambi olinko liate. Oiri problème nango etikaliko. Na benga ka banoko no bazana poto. Skin Moxine na mwasi na ye Colette. O bazana England. Na ebisa bango babengisa okenda ta kuna. Awa famille nyonso banoko no balingi te. Papa na ope aboy na bandeko ne nyonso. Siko banolala ka libanda boy. Mama tika non. Tika mo mbalo evangel salingai. Na ebite fe no kolinga si mobile na vie na ngai. Omwika mobile na nzela la ti pantalon benge mobile pourtant ça les mobile te. Anga junior no na komi boy. Esili ko kansaka mingi te esili. Kuluba vile kufriti wango. Sisi ndio tunataka kuna makambo wana ndiki za kuzale. Yango wana yangu sasa nzako. Ndiki susu yo pesa. Ndiki uzala ndiki wana.
tala na mami maman tala na mami maman tuandisi na mwana nandi ndimo amesweka kizizi ni mimi nani oh nimeweza kusala nini wani ma pasteur Alléluia. Amen. Musa kusala nini hapo mama pasteur musa kusala nini oh nalobi sage yo ngoba makambo yo yebi yango te oyo ezoleka na lingomba na bino na bandimi na bino yo yebi yango te toyebi eloko moko te papa pasteur ake kozwa mwana mobali oyo évangéliste amemi ye na ndako lelo mwana mobali oyo naye kotia mwana na ngai zemi imambo sikoyo esika mwana akenda kovanda kuna epa évangéliste mwana wa mwasi balongolaka milimo mabe wana ya mwindu nani oyo nani poso baye soki mitano babeti mwana nayebisi yo na ndako mwa ete akela mokela nde na hôpital sikoyo paster azolimbisa bato ndenge na ndenge kuna me mpo na mwana alingi kolimbisa ete mwana komola ya libanda akomi fazer nakolobela ye en tout cas ngai mpenza ya solo mpenza nakovrete paster il fallait be tozabisani parce que faso yaki mbo tv tena mwana ndenge akomi boye nakanisi kutu afasana na ngianduka oui non faso est bien fait likambo kosala so eza te mwana nga kokoma fazer te yango nazoluka kana abenga noko na ye steve azaka na England abengisa mwana ake vaa na poto mwana nga kosufri boye te mama vanda ye paster aza kuna natiki ye kuna aza kuna azali bon papa betu kwenda toke nalobi ndenge bozokende kuna bomeka kotanga koma mwana nga te nayebisi bino kaka bongo yo aza na bana 10 ye aza na bango 8 ngai aza na mwana kaka moko lisu na nga moko na kisongisongi na bino ya église na bino na bandimi na bino koma na nga kuna koma mwana nga esika bokende te mama tala ça c'est fait nalobi na iloko mona yesu nakulubeli luko moja mabe ya mwana tenga kende kubongisa mande makambo betu kuna bongisa sana ngbe tokeyi basi batunga kamboka te tokeyi église mobimba ya basongisongi na bandimi na bango lia mama lia ozolia kutu pete junior siko ndenge nzanga bakine funda kai papa na bino moi c'est zone bongaka lia boluba nazoyoka bino papa sera alléluia amen kuna na ngambo oyo kuna oyibi ngambo oyo kuna oya bato oyo bakendeki wana utakisika na biso na ngambo mwangani komwangane cela veut dire epanzani bapanzani mpenza kupanzana eklise ya nzambe ikenda kupanzana bapanzani bino boyebeli yango ndenge nini bayaki na ndako epai na ngai batundili yo batundi meke papa sage Dieu est grand nasepeli na malheur na bango te mais la vérité izaka teti surtout soki iza ya nzambe soki nzambe ndenge bible eza koloba si Dieu ne bâtit tout ce que l'homme est en train de construire nyonso tu ezali nil et de nil effet eza lokola ndako batongi likolo ya gelo voilà unyongisa moko ke sale bon yingeda amen pour raconter ngai c'était comment j'ai vraiment envie de louer le Seigneur papa c'est amen mais kuna eza somo oyebi tina bapanzani papa c'est te bino boyebisa yo lobi yo moto yambaki bango te ngambi loko te ale makambo bele ya libusu likambo ya mbongo yo moko yebi sage oyo tozalaki na yabwa nani papa lukudi oyo nazali kubenga ngondo biola meme kama wana ya ngondo biola atiki te ngondo biola c'est-à-dire ngondo biola ezoloba nini ngondo biola ezali moto oyo ya lokoso makambo nyonso tu yalingi ye kaka milaka ye kaka minaka ye kaka diaka c'est-à-dire kuna limbongo ya kusaka na kutu te yango wana esika bato baza kutombokila makambo ileki mingi
Mususu lokola nini? Makambo lisusu ya grade. Oh! Wazalaki sajite. Kuna kiko kuma pasteur. Sima ya pasteur, amibambi kombo lisusu, soki nani Bishoba, soki Bishoba. Bishop. Bo, sima nango lisusu lera lali ya lamuki lisusu tongo etangi lisusu. Oh, arishinda ni Shoba. Archi Bishop. Bo, tango lali lisusu, mikuluka kaka wana kaka lala kina moi. Na mutu te alali na moi tango lamuki. Oh, nzamba apesi lisusu nani révélation. Akomi lisusu soki archipapa. Izalaka te. Tere makamandenge wana. Tina yuki shika sikoyo akomi lisusu marsha. Est-ce que na makambo nzambe wana grade ya soldat? Akomi lisusu marsha. En tout cas, kuna double kaka. Shika sikoyo makambo lisusu likambo ya état de délivrance. Banda basala ka délivrance mwana wana banda kenda boya lala kawo na koma. Ti lelo yo sanza ya misatu. Mwana kasika mako. Oleka kaka kwani kaka modi mvumi. Tala. Oyebi frère nangai Moïse. Oui. Salon de coiffure Shalom 2000. Chaque fois soko abenga na téléphone, alobaka toujours kokoya ya muntu. Eza délivrance te. Amen. Milimu ebimaka te soko bimika ka muntu akwende délivrance. La Bible dit tangu muntu abungwani mutima na likolo esengo ezali ya koleka parce que na kati na kundima na nzambi muntu moko abakisami pate moko ezalaki ya kubunga Alléluia. Amen. Otika kusambila tako moni muntu akoyo abungwani te. Yangwana. Faut affermissement. Amen. Faut kusala kirdam. Amen. 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 Tile loyo. Amen. Mwana wana zaka na l'hôpital. Faut tukenda kulukai. Oui. Dikamo yetina lisusu oyo dikamo ya nani? Oyo bato oyo bamemaka bato na putu. Sikoyo makambo ya oyo lubiwa na eza nini? Oyo bamemina ka bato na putu. Oyo tuza kuyuka bato oyo soki phénomène nini zwezwe. Zwezwe. Oyo soki tela bakunu pamba te bayuka naki. Ote akongoli bambongo ye kaka yengo ndo biolo. Akongoli bambongo ya bandimi. Ote na kumema bino na putu. Na mbuko oyo nani mbuko oyo babenga nani likonko. Onko. Yango wana. Soki na memi bino kuna bozana nombre na ngai bino bokutika na kuna. Yango na babenga ka baswezo. C'est-à-dire ezabo. Eza phénomène ngolo Po bisupe bana na nzambe ba passer tuzo sala ngo ozuba kombo ya bandimi na kokenda conférence moko na France na kokenda na Londres okamati utiba antunyo surtout na kati wana ozuba mbongo isa phénomène ikumi kupesa nsonyi olobi kuna yindi yindi bakeite yango wana yebenda bika aéroport pe bafunguli misu likambo kopesa visa pe iye matata bon bango akutika mbo siko ba voyager te ba voyager te bongo ati bango api akome kutu kukima akomona na te kele mwambi wa nzambi waye mukalenga na ngai bumbanga ina kati na makambo yo mawana yo umela pasteur ya solo yo sikoyo tukusala ndenge nini pasteur mengana sengi polukula tango bako bayaki wana ulimbisa bango bango baliki bazunge pa na yo bayibisi yo boy bayibisi ngandiki wana baleli mai na misu kudile kibeni tukulimbisa bango basali lokola baenfant prodige bakendaki babungisi la bazungi tuyamba bango bible yango moko ezoloba tulimbisa bantu 77 fois 7 fois wana vi mobimba te balimbisi bango tout le monde. Amen. Pas passer. Amen. Ya solo penza olimbisi bango. Ngai naza kutalila bantu te nazo talila nzambe parce que ndenge mwana oyo kalanga yembi ke jamais za kuzina biso na album na yeto banga nzambe wana. Amen. Soko lelo bazwi ngai natikala na nyongo ya kuboya kulimbisa bantu. Jamais. Au nom de Jésus je pardonne tout le monde alors. Pamba te ozali mosali na nzambe okoki kolimbisa batu mokete. Il faut limbisa batu nyonso. Au nom de Jésus. Parce que si tu as les qu'on a biso yo Henri Londola, alimbisa ka batu mingi. Oui. Bongo pona nini yo mosali na nzambe te olimbisa batu. Ndako na passer. Soki ezali ya kobeba
Moi, yo tambusa musana nzambe zali so moke. La parole de Dieu. Voilà. Alléluia. Alléluia. Timothée a lobby. Intègre. Et c'est le mari. Ah, c'est la capable de se rendre compte. Amen. Amen. Hein? Amen. Bon, papa c'est moi na yo junior azali wat. Makambo ya mwana wana ngana yebi makambo na esika azali te. Na yebuka kakendaki epa ya garso oyo ya nani? Oya bandi wana za kubina kanku nani tono. Oyo biso na Kikongo tubenga kangungulu. Évangéliste. C'est ça. Mama na ye munta yebi banjira wana nyonso ayibisa kanga te kutu na yokaki na bantu kaka na balabalo bo banyiki ye mankomo batuti mwana wana ya mwasi. Parce que mutu na bino na botanga le selili nyonso saraki ya basi na ye. Eder bayoki ke ya kumu bana ndak bayeli ye makufi ya kilo batuti. Siko nazo ye bate soko. Mama na ye mutaza ku bomba ye. Bon. Papa c'est dodo kolo muke na quiz. Naza goya. Wana lobi na. Te alobi abimi mwa muke. Tango senkaka nzamu mbokele Cela veut dire tant mususu moi hein que c'est soulagé. D'accord. Papa c'est likambo na yebisaki yo hein kozala lokola moza de parité na ndenge za kosala mama Emily Nlambe. Asali yo. Muta posana ye libela. Posana lokola ba société moko ya sapatu kangama na se ya mutalaka ya mbeto. Ce n'est pas vrai. Hein? Zana mutema pepele. Zako yoko. Yaka ko? Oh. Tu sais pas ngi loni. Tuke. Yaka. Yaka. Na lobi yoka ko bangi loko moko tengana zali stage. Sala kana nena yebisio. Oyoki? Tuke. Tuke. Soko. Akusai loko moko te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oyoki maloba mwana lobi. Tuyoki yango papa c'est. Na lingine bisabinu nyonso boyo. Ngai na mwana oyo. Tuzane na makambo te. Amen. Nyonso. Mama na ye. Oui. Mwana Junior yoka nyonso c'est ta maman là. Yeah. Nidimu. Soko azalaki ata lokula mwasi ya mama Delene ya soba mwasi ya petit nanga isa ngambe sa yo asoba wa ya ndimela mwasi pe Adeline andimela couple wana nyonso andimela harmonie voilà toujours dans le Seigneur kasi oyo tozawa alobi mwana yo kosengo pardon okolimbise to okolimbise te ngane tozana makambo nde yo na minute eza makambo mwana eza makambo yanga na ote yo nazani na likambo te est-ce que na balimbisaka 20 fois soko na bina zani na likambo te na limbisi ye kajibo ebuwe ebongo nga na yo limbisa nga kutu soko olimbisa nga problème ye te soko olimbisa nga te mafu susi na nga ndo olimbisa mwana esili bungwana tala uyeba jiluba na nzambe oza mwasi ya mwambi wa nzambe ifo yo uyeba jiluba na nzambe amen unjimela uza mwasi ya mwambi wa nzambe ifo uyiba unjima jiluba uza l'exemplaire bantu ya ndako ya nzambe baza koloba que pasteur bon maman pasteur mauvaise
yo kokuzwa cotation ya bonne te ça jugement eza kojela biso nzembo ya kalanga yo yokiango te junior basi balimbisi yo tellement ke sokolo changer bilamba osolimbisi yesu mama pasta ubanga nzambe wotika masumu nyonso jugement eza kojela bino nga naza na visa te kaka tout droit na porte mbwele. Ah, ça va. Il n'y a pas de problème. Okay. En tout cas, nous avons le coup, moi. Nous sommes tous à l'île, mon âne. Donc, aussi, si signaux surtout, on a tant de temps, aussi signaux. Assez signaux. Bon, mon collègue, on a dingue, au bétaki, au kataki, avant. So esprit tinga na kata avant la kata avant. So esprit tinga na kata retard la kata ka retard. So l'esprit ka ndenge tinga. Et puis na ebisa kayo fungola wana ngana zena confiance na yo. Soko yo sa bimia wa fungola soko moni otike sika o na vet na yo tika. Hein? Ko pesa n'importe qui te po wana zembo moya ya église mobile. Soko pasa après si yo tike. Non, on peut se mettre ticket. Non, pas plus yo ticket. Non, ok. Oh. Ndenge ni mteso je bi sika ni. Prophète. Ouais. Pasteur normalement il banna pour ça non. Pasteur nanga. Ngena zaka na pasteur. Hein? Bat bakoya kokosa bino na ba nomination mosusu boye. Ngena ko ikoza na pasteur. Olo bata mondimi na ngai te pasteur na ngai lelo. Et puis na rebisa kabino na tango yo moto ko ikokota te. Na ebite soko nani bo loko yena no te ite po soko yake moto kokota suna lo pango te. Lo bana ye modibo wana ya. Yango omoni bandingi bayaka. Bako ya awa boy ti lelo. Soko yoke. Ici na ndi masusu moto ya te. Donc ndenge obeti na moni pouvoir ezeka makasi ya. Iza makasi. Ah, yango moni secret wana na ndiko yebisa moto te. Bonsoir, papa Sage. Amoni impolitesse na yo. Hein? C'est le collègue. Amoni impolitesse na yo. Impolitesse futaka te spirituellement. Saint-Esprit est na impolitesse te. Vous avez soko komi ndenge na bayambi yo na ebite ndenge ni bafungoli yo pona kokota ndenge natindaki maloba omoninge moto mabi. Saint-Esprit, tant Jésus-Christ abandi koluka Jésus-Christ oyoko bamoni ena gambel o bamoni ena matete o bamoni Jésus-Christ na monga furi. C'est comme ça ndenge biso ba oyo tuzali eloko ekoteli yepo ake bakoti sanga yo yibite ezamuli mu musanto. Alors, na yepane yote papa, les grades célestes dans les campagnes de tous les makakala bibliques, na yepona kulukangote, na yekuluka frère na yo évangéliste na bino ya kanku mbuywan. Parce que ati mona nangaizim, mais responsabilité, il faut continuer. Constitution ya Congo je bisa que chaque enfant a son père. Yepe il faut continuer tout solo na ye, na zongi mona nangai na limbisi. Mais il doit s'assumer quand même hein papa. Ah, comme tu as des responsabilités, il paraît que toi tu héberges tout le monde ici. C'est pourquoi il fallait nous cadrer sur le patati patata pour Nakumawa. C'est le collègue. Au moins, on dit qu'on va aller à la porte. Des bacotisio, Genayon, Nalola Tokoku Danapoui. Tango Yoko Mono Gena Katialola Yoko Ya, Nao Nyoso Yosa Yamabe, Gainde Motonagolova, oh Seigneur, ayez pitié de mon collègue. N'ayez billet, Kotissa Yendeke Bacotisio. Yo soko lingai koloba loba mbala moko oyebone berzema moto oyo nazalaki kozela te elakisa aya etikala obeyo lokola yo yi pone berzema ezepasi te papa Sage yoka ngai soko ngai mpe nalingai kotambela na bajukora mbele maître wil pamundeka abateli ngai mais bible elobi si Dieu ne bâtit oyo nyonso l'homme aza kobatire awa na mabele eza en vain Luka protection céleste nzambe abattre que mutu ya mokili parce que ba du corps na yo yo soko le nzambe apointe bango yo kampanda présent akangi misuna maboko tubendi tukekutika yena bikundu ozoyo ngana ko kuyele lokho mususu apana yo te ozoye ko continuer ko benga des sas
ntango ngai nazalaki saze epai na yo oyokaki sagesse na ngai awa yo ye oye na makolo te yo okanisi anse atambolaka na makolo soki ngai nalingi mituka badiasco kindoki akokosumba leki na ngai espérance senda kokosumba mituka mpe ya bien natambuli omoni ke tinsanse mpe pasta galufa eza bamashini te lokolo oyo namoni awa décapoté te na kati monda machine le Saint-Esprit devant les anges à côté. Bon, nalobi yo ye komeka nde komeka oze kondimate olingi omeka la kisanga ipa évangéliste azali je n'ai pas besoin ya kala makambo lokolo olingi komeka luz nazali koloba na yo soko lokolo ye kozwa mapamboli soko nalobi luz yo kozongisi luz koyoka soni te luz bayokaka ye soni te komona nge nde kozali komona nge liboso te mona nde luz oyo komona nge te ozali kotala tala babe luz eza na makanisi na luz. C'est l'Éternel qui bénit, ce n'est pas des mouchoirs. Amen. Hein? Rouge! Vous avez côté à tembo, vous voyez comment on a ma pompe de couleur la sonne. Yak, tam tam, yak. Vous avez côté à tembo na luz. Vous avez côté à tembo na luz. Tala loko yo yei. Tika talaka nde luz na yo. Tala nde luz na yo. Vous avez comment? Envoyez! Luz! Au nom puissant de Jésus! Au nom puissant de Jésus! Au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur. Yoka, Gitarala, Ginya, Teleme Sikosai na mulimo na Nzambe. Telema. Wano kuyuka jiruba ya Nzambe ndege zali. Alléluia. Alléluia. Yo mukengeli ya nzoto yoka. Bino bakengeli ya nzoto buyuka. Boyoka mukengeli ya mulimo za kulubanda bino. Il est écrit dans Luc 4, kobanda premier verset tina 13e. Tamba mekaki Jésus Christ.
abikisamaki likolo ya il est écrit il est écrit yo kumeka mosali na nzambe te okokumeka mondo wa nzambe te sage ngai mutu natalisaki onzela ya nzambe ngai mutu nalakisaki omusundu wa kulonda yesu kristu olingai kosala eloko moko te munina na nzambe o nzambe ndenge akwei kutana na ye ndenge okutanaki na apôtre paul na njira ya damas kutana na ye wo mokonzi na ngai bungula ye abungwana asimbama mutima wo nzambe kusala na ye eloko mosusu te pasi te oyo nyonso akwei wana abumbama katikati na grâce na yo mutina ja nzambe amen amen moko aleki nzambe na mokili azali te bobonde mpo na ye akupema moke akolamuka amen ikambo ya mabe eza te kotikala na nkolo kitalala papa prophète osimba yeno papa prophète boni okwei nde okwei te yeso wana boni okwei boyi nde ngenda kotuna bikolo nafanya mabele nini nakwende nini dikolo ne comprends pas prophète ka bu ko ni ba mako c'est manifestation kaka moto ya saraki awaziwe akeiti tango ngenda fandi na mabele ya mono kinenge na fandi ngala yo kuta pe yeti yo kuta yeka yo ko yali ba mako ya telenge ngenda fandi bongo dikolo mosana bido zeni mosana bido zeni ngena fanda nazaki kotelema nakomi ndenge nini ya koboya sali bido mozo kosala eloko moko te na yo moto atamutamu ngai kutu na kamwe babenga kuna ndaku na mbangu na okutoka na mabele yona yo telemisa yote nalobi beta na lelo tamutamu nazaki kokokote ya moto na pese ipekisaki évangile mpo na kobinda soko oyo ade bukani kelelelo wapi ye tamutamu nasalaki clibiti bien nasali site supérieur obi ya kolobasi nasali dikolo nakwei ndenge nini bana kiti wana ye tamutamu azeye wapi tamutamu azeye wapi tamutamu azeye wapi Papa prophète, il y a 14 kende rouge. Bazako benga yo rouge. Papa prophète rouge. Mbonde leli rouge. Bazako benga yo rouge. Papa prophète rouge. Il y a 14 kende rouge. Yakato kende rouge. Simanana. Mboneko benga yo rouge. Yakato kende rouge. Papa prophète yakato kende rouge. Mboneko benga yo rouge. Ngenda kende. Yakato kende rouge. Yona dikoro. Yakato kende. Joa dikoro. Ile kokene na ye. Mboneko benga rouge. Yo moko motuluka. Yakato kende. Mboneko benga rouge. Yakato kende. Mboneko benga rouge. Ekobenga ngai te ekobenga yo moko moto nango. Dikolo. Ekobenga ngai te. Na yebi mbonda te. Yakato kende rouge. Yo moko moto Yakato kende rouge. Papa prophète yakato kende rouge. Mboneko benga yo rouge. Yakato kende rouge. Mboneko benga yo rouge.
Mabanzo! Y'a Mabanzo! Y'a Mabanzo! Y'a Mabanzo! Bonjour. Seigneur. C'est quoi ça? Mabanzo. Mabanzo. Nalobi po mini. Non, Mabanzo. Na itu vant tout bongisa Mabanzo. To ko bongisa ni pondenge za banga yoke na prière. Bonga bakuna ewo iko. Ninyango. Mabanzo. Mabanzo. Mais moi je sais pas lui. Hein? Mais moi je l'ai regretté. Mais nous avons regretté trop Mabanzo. Ça se comporter ni wana. Nebi qui problème les kaki. Tout le monde va nous soigner. Toute la vie nous suit Mabanzo. Oh, me dis. Mabanzo. Mabanzo. Nga mobile na so bana yo bangi ngwana se comporter ni wana. Listen. Oza mobile nanga. Bien sûr que oui. Et puis ko kamusinga. Obi ko zali ne motele ni wana ozali. Ponga mande na sepela kana libala ke soko bali okoza soki ndenge na libala na yeko bala libala ngo nzoka libala mo soki ndenge ni. Obi ke na pesa grand frère nanga raison. Grand frère bazan à Londres. Mettre ticket va na mettre wera. Na pesa bango raison. Potanga yako pesa monga libala bango baboyaka. Siko ko luka ngato bongisa. Bongo lolango. Lolango beta kitole lesuki wapi? Hein? Non, Mabanzo. Ndenge po za wana foi bango basi ba remplacer yo. Tika makelele. Ba remplacer nga. Nana remplacer Mabanzo. Mais nini ko nini yango? Dis-moi, nana remplacer nga yi. Azala awa billet ça Mabanzo. Naka Isaya wana awa bimondi. Dis-moi Mabanzo. Olingo yeba e? Ah oui, parce que bala na mbonga libala Mabanzo. Osala nga ite. Ebi ko mobali nga mobali mobi hein. Mais dis-moi là c'est qui? Mobali moko vraiment tiaka basi à l'aise. Ah bon? Oh ebi vraiment ko bongisa moi si mobali wana. Bah c'est qui alors? Olingo yeba e? Nina yeba e. Ah comment est Jésus hein? Ah bon? Mais Mabanzo écoutez. Écoutez Mabanzo. Mais Mabanzo. Jésus n'a pas pas na yo. Ebi ko kanzo eba appelle Jésus yango. Pourquoi pas Mabanzo? Mais yango abi omoni ndenge ozo sabondio ko motungisanga. Po ndenge la bimi maboye nazo kende prière. Nazo na retard. Pona otemisanga na nzela bo. Pourquoi ni? C'est Mabanzo. Mais t'es Mabanzo. On bien que Bible le binine. Si moi sans pas un problème. Avant que nous le sachions, il faut voir les la solution Mabanzo. Pourquoi tu vas me faire ça Mabanzo mon amour? Pourquoi tu vas me faire ça Mabanzo? Ah, tika. Non, écoute-moi Mabanzo. Mabanzo. Mon maman. Mon biscuit. Yaounangaï. Olela. Madame. Bondo. Mon choco. Obala malonga. Maman. Lelo vous m'attirez mi azolia. Biko sekisi. Ah, beso nangaï. Mabanzo nangaï. Ya nangaï Mabanzo. Olela pe. Mabanzo. Ote Mabanzo. Telema. Ya nangaï. Ah, mon choco. Telema. Ah, mon cigarette de miel. Ah, telema c'est bon de na okena ngai ka. Non, tu vois. Mabanzo. Mais otikite. La tiki. Nyonso to lobi wana na yoki yango. Oh, oza mobali obalaki nga quand même tana zaki mwana muki obalaki nga. Opesa nga pe honneur na famille na ngai. Mais ba getan yo sundola kinga. Pasteur ndi akadira kinga. Mais siko ndenge otele singa na nzela ndenge bondeli nga. Na makambo nyonso to lobi na nga quand même na ko ndima pe bongo te. Faut que ne pas pasteur, nyonso to lobi na nga olo bango pe kuna pe pasteur. En plus ndenge zawa siko to ko na l'église mi balé. Yo comment l'église mususu. Nga pe na comment l'église mususu. Bo siko yebisanga siko to sani. T'es Mabanzo. T'es Mabanzo. Oui, bien Mabanzo. Est-ce que tu connais Mabanzo? C'était une véritable aventure Mabanzo. Ah bon? Ça je le connais. N'est pas comment là est. Prophète de la nation. Bishop. Archibishop. Pape. Archipape. Archange. Maréchal. Pas moyen Mabanzo. Baloa. Osama Bomabé. Ola Bomabé Mabanzo. Mais après de cela, mais est-ce que Mabanzo, pasteur,
akondima ngai apres mabe nyonso elekaki nao nyonso elekaki ese paster akondima ngai mabanzo olobi mpe osi olobi mpe bien mais ndenge paster aza wana ndenge botikaki ye eka ndenge azali achange na ye te epuis ozoyebake paster aza moto na nzambe akoboya yo te soki oyebi liso ya enfant produit akoboya yo mpona naye mabanzo bosoko olingi tokende kasi pa paster ya nanga simbanga kasi te yaya nakomi yaya na ye mama na ngai Madame. Comment
trop cool. Nande trop bima. Ça va? Ok. Ok. Kufinza limbisa ngai mondi mabanjo bosa o nyeso to eleka to songa ndenge to yalaki ayoki na ngai ndenge lobi po ndenge kuti biso pe boye na mobali na ngai tokende pa pasteur soki bolingi tokende pe nzela mo pa pasteur problème ça to na bango na boyi poni na boyi boni boye ko mbondo soki nzambe alimbisi po na ninga mutu pa na limbisa ete nini yango bo tokende na biso tokende deje Lolo. Ça, ok. Tala, osoka te, nalobi na yo tika ngai. Naza suna besoin na soutien, nazo luka mama mwana, na suna posa na yo ti. Suna na ne conseil grand frère na ngabi diongo, na ngamo lelo mambo ti. Na biso tika ngai. Ozoka musanga, ozozo na ope courage alo bakena tika. Yo yo ka ta sonite. O ka sonite penza dengo zolo. Sia! Makamlonga soto baby silo so wanga na tika, papa tika ba blague wana. Tika. Otuli? Otuli? Ngai. Po tala, na ebiso tala etabe. Tala tika ngai tia moral na calme ni nazo kene. Kene nzela na yo. La nanganga na yo. La na mutuna ba rouge. Sono kia grema na Serge Ndono ya na ngai. Na ebiso etabe. Okoza problème. Nazo ebisa yo. Mama langa tala papa. Yoko, ngala vandaki na ngai. Makambo nyuso tina bosana ki deja. Na mutu nanga sala alisute. Ozong singa baloyenga baba. Ngala yebaki. Lelo mam nange baby, olingola lo balanga, mama mwana ngoyo sela nga bafanta mama mwana keba. Yo yebiti. Obosani, na bosani. Obosani nga tengo yo yebi nga bien. Loko sele rero wana te papa. Ngala yo pantalon na mokaba. Ngala yo pe. Eloko te. Neloko na biso kela nganga na yo ya ba rouge wana. Ngala suna posa na yo te tabe. Po yo nem to sala nga mabe to sala nga no liboso. Olandi koko wana. Tozongani na moni nga. Voilà. Tina kuta olobe yati. Mama nanga ye. Tono. Yo ne belle l'homme de sanga boy. Yo. Mama nanga assistant solo tanga zola la nga na France ba ninga la lingi na ngati na linga ka tono. Assistant solo pe na linga na boy. Mbali nanga bien ngo na boxe po na yo tono. Akeba nga na pantalon na mukaba mobali na yo ya bien. Nini ngo. Tala keba no na biso nga na blo pantalon na mukaba. Yoka, wapi mobali no ya bien. Bonjour papa nani. Te yoko benga ngai te. Yo sali ngai te trahison. Nikolo na ye. Omani to suki wapi? Yo moto yoko bebi samori mo nzamba pesa kingai. Seigneur ya solo na bosa na ke bandeli ya Bible. Po na Bible moto akosi mobali obembo asi. Tango mwasi ali akambuma kobala zaka na lisumute. Metango ada andimi Adamu motaboma biso na makambo yo. Po Adamu azaki na mbanda te. Okokoki koboya na yo kolia mbuma Seigneur na ngai. Okokoki koboya na yo kolia mbuma. Yo okosi ngai, okosi ye oye. Évangile, omoni esika tokaboni nga na yo. Nga na sa problème na yo te papa prophète. Na sa problème na yo te. Bon, yo ozalaki na yo venime na makambo na yo na mabina. Ozoka no pata son tozo ko tina nga bomakele yo peno ka singa linga ko na propre volonté nanga so papi mo le grand France apesa nga concert nga la linga ko yo ka wata bien na linga boni ko ngo Alexandre batani suna yo pe yo motonge na fabriquer yo ko fabriquer Évangile omoni basi na vie na yo foye baka mwasi azaya anniversaire na yo ko pesa confiance na basi te et puis soko ke ko sambela soko mo na église wana bato baze jomi soko basi baze motoba ki église wana po yo moko yeba Samson makasi azalaki nango moto akwesaka ye mwasi soko nge na Seigneur na ngai na kwei likolo na omoni bino basi omoni ndenge osali ngai yo moto obebisi makambo na ngai nyonso na ndako yo moto nayebi te likambo oyo olukeli ngai na vi na ngai ngai nakufa na age ngai naza nango boye nakufa avant
papa tika keno sa kingango lembi omoni tala omoni ngo komi tala na couvert papa ngai te ozwi te raté mais ezalaki nini yo moto osali ngai boye yo moto osali ngai obomi ngai avantage na ngai yango nalobaki adamu moto alukela biso makambo oyo mwasi ata obongisi ye ndenge nini ata osali ye dekolo ndenge nini ata osanzi ye poso ndenge nini mwasi asanzaka motema te asanzaka mpe makanisi te yango oyo nge nakomi komerite obe lisumu na adamu na efa évangile Il est yo moko yebi mwasi mosamari bandaki bayebiseli buloza kotoka mai ndelo sekaki yango ya koleka amen tala pate na yo tondi na kati na kosela posala mai soko moke mpona peuple et un jour que Dieu veut unir et pardonner son peuple. Amen. Amen. Alors, nous allons parler sur l'unité et le pardon. Alléluia. Amen. Nous allons prendre dans Jean 17, verset 20 à 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur comme toi et comme en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as
je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous un. Moi en eux, en moi. Parfaitement un, et que le monde sache que tu m'as envoyé. Amen. Applaudissons la parole de Dieu. Dieu s'est limité. Il y a toujours le l'enfant alors tout le monde croyait que papa n'allait à rechanger dehors. Alors tant que papa a Monica il y a mis mon fait mon bien aimé. Alors papa n'a pas mon à zone là, moi on appelle Balamoko à l'élite Balamoko. D'où Ezali Balamoko pour la petite sauvage Dieu nous exhorte à tourner. Dieu nous exhorte à nous unir. D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, la Bible dit que donc non toujours celui qui pardonne obtient le pardon des Alléluia. Et Dieu s'approcheront au Père. Alléluia. Sikoyo tukubenga banto nyonso tu tuzalaki na bango na tulumbu, c'est-à-dire des petits problèmes na kati église ekula Yesu limbisi biso to limbisani mate ya pasteur na biso pe na banzi kote moko na biso to bengi couple ya frère na ngai Mbondo na sere mabanzu Zambia pambola binu. Amen. Maman pasteur ko kusana. Passage maman secrétaire venez. Cérémonie est venue. C'est l'église de Dieu. Tu bénis couple Safula na maman Lolango. Zambia pambola binu. Alléluia. Alléluia.
Ah, il y a encore ma fille Junior. Nzambe a pambolama na kombo na yo. Nzambe a komisama. Ok. Maman, voilà. Oui, famille nangai. Na kubengo lisusu papa évangéliste. Nzambe azwa lokomo. Ah, Mungu na Nzambe. Oui, to bengi lisusu sel na biso poso. Amen. Sera koyeba na kokumisa Nzambe lelo pa koyeba na kolimbisa. Amen. Hallelujah. Na kuna